Salut et bienvenue sur clebooriginal.com. Merci de votre fidélité. Je suis toujours très ravi de vous retrouver après 48 heures. Donc, clebooriginal.com, c'est toutes les 48 heures. Donc, vraiment, tout le monde est d'accord avec César Ngadi. Donc, Lelo Toko Lobela, dossier, il y a Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, dossier naye et commis matata. Bato ebele bazali kolobela yango na masolo ya balabala, na masolo ya ba réseaux sociaux. Lelo 5 minutes avec César Ngadi, to bandi ko entamé pour na kolobela ba candidat potentiel moko na moko. Donc to bandi na Félix Tshisekedi parce que yé mutu azali na actualité mikolo oyo. Balobi ke Félix Tshisekedi azali ko envier primature. Nali déjà na yeb sabino que masolo ezali boye na ba candidat nyoso tout oza na bango sikoyo otokolo ba azali na nationalité douteuse te azali na pole position ezali Félix Tshisekedi. Kamere nationalité douteuse. Katumbi nationalité douteuse asala na Kabila. Kamere asala na Kabila. Félix Tshisekedi mutu azali na maboko Pembe asala nanu na Kabila te. Certes oyo makambu elekaki avant oyo ke Félix Tshisekedi abandaki ko envier primature ezalaki ya liboso ezali politique c'est comme ça. O envier makambu ndenge ezali mais primature na minute oyo esi ebeba ezali na makambu moko ya kolobate primature ekoma solo ekoma na ba PC ba koma ko bunda kuna primature ekomisu na tina te. Félix Tshisekedi oyo azali sikonde tolo bazali na pole position oyo penza mutu oyo lelo na ba opposant tout bazali wana oyo azana moto koleka Félix Tshisekedi azali te. Rôle ya Katumbi ezalaki nini? Rôle ya Katumbi ezalaki a silisa Félix Tshisekedi, a silisa Kamere, yangona bomoni Kamere ndenga sili akomi na sima ya Félix Tshisekedi, mais tangu Félix Tshisekedi a timbeli masolo parce que Félix Tshisekedi aza vrai Kinois, aza vrai yaya, aza nkaya banka à comprendre a zongisi tashima, a zongishi tasima, a sali masolo na yemoko, yangwana bomoni lelo makambu ekomi boy. Donc tozali kolobelela makambu ndenge ezali. Donc primature na Félix ndenge azali wana, biso toza koloba makambu oyo ezali komona na bato. Parce que Félix sikoyo akene na primature arozwa nini? Certes arozwa mbongo parce que kanambe ndenga zawana azali na position mabe. Muta koko la musaye ezali kaka Félix Tshisekedi. So Félix Tshisekedi azu primature kanambe babandeli masolo tout. Kanambe siko arofulama azu prolongation pa ya masolo. Siko tozolo ba 5 minutes avec ses engades boyebi eza mutute tozolo ba Félix tozolo belela e président Félix Tshisekedi parce que comme présent il y a eu de pèse. Kanambe ndenga zawana azali koluka mutu a dindana ina maya azane tisiko mutu alingi ko se noyer azo pesa loboko boye ba bendaye parce que soko zu loboko na ye pa bendio bokoti na mai obi ke soki mutu azo se noyer oyebi ko sauver te bokoki ko dinda bino mbale bo se noyer. Félix Tshisekedi ko meka kutu ko landa Kanambe te. Il faut kotika Kanambe na makambu na ye akende nango tina suka ye moko amelama ya dino mo ndenga zo pesa loboko wana zo mutu na ye dindi sango susukunda na kati ya mai adinda kuna parce que ye solution na ye ezali te. De toute façon de tolo baka na 2018 oyo batutu bayebi ke Kanambe akomi na suka akomi na suka donc azali ke mutu moko a se représenter sous te ou bien atili baya na makasi ou bien la ici dauphin na ye. Soki alakisi dauphin na ye te ou bien atili baya na makasi Kanambe azozwa ma solo na mbunchu pe na dikosi sur et certain. Donc Félix ndenga za wana Félix omoni batu musu bazoye bate ba omone timide. Félix aza faux timide. Félix a timba aza Kinois donc Félix aza mbendrete donc Félix a timba koleka Katumbi atimba koleka Kamere. Félix aza Kinois so bongo betani masolo ba Kinois bo betani masolo ba Kinois. Donc Félix azali mbendrete akoko ndima makambu Kanambe oyo azo proposer te oyo azo sala bato azo tindaka bato akondima te parce que yebi ke eko abouti na rien eko sala ye rien.
Félix Ndenga Zawana azali tetu koleka kutu papa na ye. Papa na azali ba papa na biso akala pa ya baba 1930. Oh ba kola kina ba mindele. Félix azali kinois, azali tetu koleka papa ne bochango na mutu na bino. Lelo bazolo ba ke Félix oh Félix songindeni. Mais Félix aleki kanambe na mayele na musika. Félix atanga na école basango ya Tumba. Bato bayebi Tumba soko za mayele te okota na Tumba te. Na gisase za ineti mo amba. Donc Félix jamais kondimba ba masolo wana bino bozolo ba wana. Donc tozolo ba penza po tozo tala siko mutu moko na moko. Donc to bana ko analyser ba candidat moko na moko. Donc to bandi lelo na Félix. Donc wana ezali masolo ya bala Félix Kleboa original les oyebisa oyo yebi makambo ko meka kokota na je ya Kabila te ya Kanambe te parce que azali siko azo se noyer alingi a se noyer na bato aboma bato njela moko na ye donc botika ye na bato ne oyo bazalaka na ye wana o batambolaka na ye bazwa mais bako pakata mbangu kala te donc 5 minutes avec César Ngadi lelo totalaki dossier ya Félix Tshisekedi oyo bazolo baluba masolo oyo balabala oyo ba internet o primature c'est beba chibala abebi santa ndengi tsongoyo bota ndengi badi banga za ko posa tandenga suka likola primature bota la chibala lelo akomi zoba yekuta zane étiquette pamba aye bagana ete banomelake batu ya yebeka alamuki na tongo otochi ministre bo otochi mi asala kana iloko mokote tala ndengi chibala revesa tala ndengi badi banga revesa likola primature eza nango suna tina te ezali nango susu na elengi mokote ese sambwa primature ekoma ya solo tango siko yo biso to kene bakini ba mama Congo ba odombo ba bokechwa yambo ba commander so ba koko mandera toke ba kini ya malamu tango kine oza libéré ya sikote. Donc ndek to lobaka na 5 minutes nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires d'ailleurs comme vous en avez l'habitude de faire sur kleboaoriginal.com. D'ici là portez-vous bien et à très bientôt dans 48 heures parce que boyebi ke Kleboa 5 minutes avec César Ngadi et Koma dans 48 heures. Donc nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kabila na 2018, ndenge tozo répété, talakaka probozwa kanda makasi, Rossi tilelo mukendi, koremona na raté, soka liango na kingakati, soka sa na nini, mais Kabila kanambe akokufa. Clever!